wapi bolingo Francine Ngembe wapi bolingo Francine Ngembe. congodialogue.com congodialogue.com. Un grand merci à Bachar Internaute, tout vous a branché à Kolanda, émission qui toko, l'émission les plus suivies partout dans le monde. Émission tout est permis, nakati vraiment il y a Congo Dialogue, ninge salara idéologie. Nabokasi ya maman Francine Ngeme, maman Boboto, maman Bolingo, maman sociale, toujours Francine Ngeme, toujours Big Boss, patron il y a site Congo Dialogue, ça vous valorisez toujours il y a encore musale qui n'a malamu, toujours bas déplacement. Ni na seb ni na cadre ba recherche, pour me dire ça ma recherche, toujours Luka. Na seb ni le tendresse, o bazo benga gegen. Sirène nana oya moins c'est ça top migolo na kacha point noir tendresse ndenge to betaki ndenge ba masolo ya papa se bandaki ni bandeli bomona ki nyama ko akotaki te mais na na suka na clôturer vraiment masolo ngo ndé bongo na sepelaki nembela bino tendresse na cadre ya idéologie il y avait nanga Pierre Ngombo à soutenir toujours émission tout est permis bongo to benga toujours Big Boss il y a émission tout est permis venanga Pierre Ngombo prêtre akosaka na te mutambongo abi petit nanga keda na air Ethiopie ke ça là-bas ba réservation ba bien na yo pour aux andeke kala mingi tozo keni on l'avait toujours dans le chapeau na bokas non na vivre toujours normal pourquoi pas ya Willy Moucheni le véritable code d'Amboka les vrai ya Nyamakor toujours ya Willy Moucheni pourquoi pas na Elengezanga li passe sans oublier Dédé Moupass mot de passe depuis Lubumbashi na ça bon on attendait on attend on appelle bonjour on a pourquoi on a bagissé le sous bonsoir ya Willy Moucheni code d'Amboka bonjour na bonsoir na ovena ngai ya Willy Moucheni toi bon na cha kitambo. Bonjour Tendresse. Bonjour Nyamakor, ça va bien. On est toujours en forme, hein? Vraiment. Ouais, voyage les Guinéens. Probablement Migolo point noir résoudre la soute pour nous. En tout cas, voyage l'équipe très bien mon corps au croire même pas. On a senti que on se dégager vraiment. Toujours. Boni, Tendresse ouais, ils abongo Tendresse aux artistes et comédiens na Rachamboka vraiment na bagi na zo ta vraiment le loya kusolo na to beta masolo ya Tendresse na bana pena Tendresse ne bandeli. Pour mingi ba bengi ndoki sira na salibo mais te ba parcours Tendresse bandi parcours no ya théâtre wapi. Parcours dans le théâtre na bandi yango et pas papa Lobé au mokili ebi ki banteke na opesi mbote place à Londres wana papa nanga papa Alexinga musala wa fulinga o lilo aseke Tendresse baye na musala savoir faire nanga ezai après quand ton papa voyager à Londres to tikalaki to meko to ko simba mouvement to ko kakite nako kende pa ya Delta Force to kina Delta et simbité nako kende pa Sami Mokili président Sami Mokili mbote bile place aux akuna na voyage na poto place aux mbote na yo to yeko kende ko longwa wana na ke epa ya Venga Dios wana papa au lelo yo afula kingape abaksepe en plus katinanga na shikshak liyenge ndeko longwa wana nako kende nako zo voyage mo kende Kabinda Pointe Noire eskana kende ko s'adhérer na groupe Océan d'Afrique. Merci Tendresse ko kuna ba parcours na yo ningo utamboli bongo sko lelo ozana groupe nani to lelo Tendresse koma nani ozana groupe na yo moko to idéologie ngozo kende. Bon, sikoyo naza na groupe nanga naza présidente ya groupe Océan d'Afrique au fondateur eza papa Océan groupe Océan d'Afrique eza na 3 pays Elkin ezali ongamo naza présidente El Ponton ezali oyo chef Dongi Ligorodo président vice-président Dongi Ligorodo yazo Kambaba na kuna El Luanda ezali o ezana président Miguel Tshisekedi yindazo Kambaba na kuna donc groupe Océan d'Afrique ezana 3 pays. Ouais, merci. Na pesi ba mbote nanga vraiment héritier watana depuis na kacha ngola babi concert les gars qui toko makasi penda bana londa tout ba sepeli penda ya trop plein ningi wana na bi na ngochela gi wata libaya musamba ki oyoki musala pour d'ailleurs na kuna pourquoi pas faire nanga Adolphe Mutebachila mwinda Big Boss pote de la part de Karine Mokoza binya makao boka Adolphe Mutebachila mwinda osepela makasi ya penda ya ngwana ve nanga pourquoi pas Dédé Moupass George Tambwe la Cédoise penda ba mbote no ya trop Tendresse ozara mwasi ya papa Océan to na papa Océan ozara na ki moyibi to yeba on vraiment lelo boyiba na kato bozara mwasi na mbali. En tout cas merci journaliste solo makasi Nyamakor mtoboyo azati soki motema mabete ngala sirène na sina ndimi odo etikala bongo muta olongola ngo azati na seki pe naza prête pour nous répondre. En principe ce qui est vrai naza likangu ya papa Océan dans le sens que papa Océan nanu abalingate
famille na ngai milata vers masanga te mais to vivra ka oui to vivra ka ensemble na boyaki nanga nazala nanga po biso ba fille ya théâtre to biso ba artiste belé ba zuba mona so to ba fille moins sérieuse to zara lelo kuna nga na boya nanga makambo wana yango mwenga na kanga nanga nzoto na papa océan donc to vanda na papa océan maintenant na balinga te non peut to boti pété parce que le bien la moni ce qui venanga zoro mabia la big boss nenga zo ta mikili boazo yakin c'est quoi habiter que lelo na zona ngata tendresse qui na tendresse po yona papa océan bo mela masanga te mais faut le ba bien bat bazola na biso na télé excusez batu bala na biso na télé question na ngeza boy ce qui zoro mabia la oti mikili yakin net na minja bi nyama ko na zo yakin lugelanga mwasi a c'est pas na tendresse po bala na océan te le kana normal pour follow bango bien. Parce que Kolbadia, excusez, Kolbadia, il y a ceux qui parlent en Bamela, ni vers Massanga océan. C'est déjà qu'on refusé le comment on a bien bien. Exact qu'on refusé, c'est que tous à la cana océan place mon corps. Mais naza moi si n'était bien moi si tu officialiser ma camp. Mais maintenant à officialiser le comment corps té. Ce qui le lot zoro mabiela. Papa mbote na yango wana boss na ngai, boss na biso yé, a alinga tendance à oboya po. Tendresse azana posa mobilité azoka na mobilité naza na objectif mona osala non na kokisi yango te et tant que artiste non na komi na ba place moko boyete na ngina koma pour naza na besoin na sa pe ba ONG ba ya tendresse na besoin fond ba école ba komi institut be complexe scolaire tendresse non na sali yango te na sali ta ba hôpital ba centre de santé ba komi centre de santé de tendresse non na sali yango te donc non na komi ba place wana na nous na vision mo mulai do vision penza ba mibali na boye nano ezana nte mais or on nga soutenir tendresse na musala na na maele ni ba yeba soutenir nga na boye on te pe to luka kati na za artiste complet GT. Merci Tendresse. Mais fais un gros bisou à Adèle Djogo Bagou Danze depuis Paris vraiment moi c'est qui toko ya pembe. Adèle Djogo Bagou Danze pourquoi pas na Elengi ezanga li passe agence toujours Britannique JM na kacha Londres pourquoi pas la Kinshasa bientôt vous a sorti officiel na vraiment Tendresse. Mais bah nous zobima moi un certain mois na bino mo bobimisa ce qui passe à râler qui a papa océan na habité ouais nous on a biso ça théâtre Papi Kader. Azul baba n'importe quoi pour nous comme yo il paraît que ndaki ko simba kisi na point noir au bakela ka papa océan maladie ou même ki papa océan sur na point noir on kuna bokende ko boma yebo torturer lisusu bien après aya zongi ba mimi bino l'église tanda so boy ko kende église olinga papa océan akufa na ndaku poyo po tika loza la l'aise na ba kisi no tiko simba na point noir soit disons comme gegen ce qui sirène comme on ce qui aji ya ce qui comme ni ba benga ope tozoye bate ba kisango ba jajen yo kaka ba kungchan mani yo kaka tous les bâtis, ouais, aussi bibliogo nini. Au moi ça kisi, tu comprends sous tendresse. Souci hein. Mambo na seki. Le baka ko linga océan mingi pour salir. Na seki vraiment. Ko seka nanga eza ko seka ya passe sûr. Ya kanda pe ya pasi. Eza ko zanga ko yebeza liwana. Premièrement muto balinga ba pesa ke paste. Ce que ezai kengai tendresse naza base ya maladie ya mobali ya likangu nanga océan mais nanga ki te nazala na eti lelo j'espère uti na ndaku bakozwanga na ndaku ti océan ke kine nga muto ko ngala ko boya nzambe te na ko boya nzambe te ye Papi Kader azoloba ke akozwa papa océan bakite église nga na boy c'est le kuta papa océan bando hôpital Kader est allé 2 fois première fois ka kotala ye aye o vie na ye po aza penza petit na biso mwana na biso do aza mwana pana na benge mwana nga ko ba maba mwana ngai te aza mwana nga na bokoli aye o vie ndeza bomo mina nga mo apoto atindele o $100 na zokende kozona o tikela o banda kenda ke ye kate après nga na voyager le 30 le 29 février na likangu na zakane na ndaku mwasi na eko wazakane na ndaku na mwana na deux petits. Papi Kader azala mwasi na ndaku. Oui, ana mwasi na ndaku na mwana. Le bagaza azala célibataire. Te na pesi mama mwana na mwasi ne bazali na ndaku mbote belé na bébé na biso bébé parou wana koko nanga kwa bambote belé mwana nga oyo. Papi Kader abiyo oza mabe ozolinga pe ko bota te ya plus pe libala ya yona ki makangu na yona na papa océan. Faut que Kabwana soit aux abilés on est en Andaku. On appelle ça bino ba TV ba kiti. Ba rideau na Andaku soit aux angles. Oyo lingo bota te. Aïe. Ndo tika yo ki sirène ka. Ko bota ba bota on a calcul.
naza artiste nako bota bibota botate naza mutu naza na ba calcul nanga comprendre yaya wana répondre na question wana deuxième question eza biloko ngo nini n'explique moi le mukie kada raza ufutela quelque part awa wana papa liboso tondo futana kasavu na otiko bota na bato osala ngo opération ya mwana moko akufaka nga nazaka na malade moko kiste ki hernie ombilicale hernie wana ezaka na cordon o esangisaka cordon ko esangisaka mwana na mama esika mwana lelaka donc appendicite bimaki nga likolo awawa parce que soki une fois zui na zui zemi c'est 7 mois faut tension et matanga moto wana eboma mwana na yebaka te esalanga ba 2 fois après ba esalanga opération ça a un impact non signé t'es qui malade naza même na cicatrice asoteli ben naza au moins cicatrice ba opéranga ati awa tant to bimita ndako to zavanda kuna to te ponto ndako ezaki vraiment qui ndenga si pas sanga bindena to sala opération ba to sanga opération ma malade boy de photo luka to longwa awawa ngana zo na pa ba mama yo luka place okende ko vanda bina ya eza pe ida bien ndaka ko vanda pa kader na kitambo quelque part boy ba kama ko vanda ina petit na pas ça petit na ye do za mwana na ye penza oyo papa osi penza boko li mwana wana bazovanda esala pe ye kader ndako za ko vanda banda pesa garantie afuta ndako te ando vanda yani akomi ko vanda yani ba garantie na ye wana ti mkolo ekoki mkonda mo déranger ba misa wana ndako place o tia biloko ne ezala kité nde ayaka na TV na ye ayaka na congélateur ayaka na apesa na canapé ne mo ezali bande po la kambula wana na nini na ba caleçon na ye na ba cinglé na ye na trophée na zora na Brazzaville na médaille yango ayaka na combien de caleçons so na bo ndere zabo za 4 caleçons na yatika na 3 cinglés bana blo so atchake beli mablo so na ayaka ko so na yango ake mo bilo mtatiki sheyo ke ndo sima na ba su vêtement bene petit mwana na ngai bino ba mone mukolo aza mwana nga benga nga mama benga nga mère naza mama na ye bonga fingo point na ebité mona bible na zozo ngaka na bible est-ce que tendance bene binzami makasi bongo siko pourquoi bato fingo babi oza mabe bango nde bakofo baleka ba expliquer mabe na nga poso azaki mabe ba caleçon ezapa na nga bil ba sengle ezapa na ngai mais nako ke sala ngo mabe mais naso mabe te puis ba photo na ye presque ba photo ne nyos to ezapa na nga na ndaku na nga kuna na sala mabe te kana ke ye kutu mutu na c'était bonde mobali na nga na ke sala mabe biloko eza na ndaku na nga ya bombisaka ngo po avandaka na babimisaka ye na ndaku azaka na garantie ta savandela garantie ndako bombisa par après tango ekozwa ndaku na ya $600 azwi ndako ya $600 na ye wana biloko musu etikala o etikala na evanda nango nazelaka mukolo ya kozwa ngo TV on ya TV na ya biso to sala théâtre to banga tendance na zora code te na zora ba code yo ina ndaku na nga quand même naza na nga kutu danger te mais quand même monike o ko zandaka mutu ezali TV za yanga baba homme cinéma ni eza yanga congélateur nanga ni eza yanga yi boya boya za biloko ne sunde on a lobi te papa aya ko zwa soki penza aza mutu ya solo azo mama na conscience et âme aya penza ko zwa ngana lecture bilona ko ba caleçon na été lecture yango te na biso ko la message na stabo ce n'est pas na émission na etiko to na tika yango mais faina me mona émission la kisango ba jonge magezongo ba jonge mag na peso clé que est-ce que no zongo ya na ngona akendo ba caleçon kader ezakuna na ba pleine émission akasna bi émission kasi même bloko yazo betela tango ça veut dire que vous avez tout permis to boya kate ezadoko ke ezakuna pena ke papi kader otiki ba caleçon na yo la parler à mutu fo ya ko zongo eza propreté ma monsieur ko zala na moi tâche systématique na ninga cimenterie de lukala fo ya ko zongo vraiment eza propreté ngo attendre sikoyo évolution ya papa océan à propos de la santé na ye ils comme na niveau nini pour parce que papa océan a souffrir biso moto zo mona ke bozo kemba na ye bana kitambo bazolo ba ke bozo vivre ensemble batu tout pourquoi bazolo ba ke yo ozama be chaque fois condamné ka yo mabe nazo moi jusque là nazo yebate eza nini moninga na ko vana potion et na bit na voyage na ngeza kinini parce qu'on a pas une orino sana na kende bit na ngomoni ba sedo CD oyo fumbwa mwela na siba na poto batala film fumbwa mwela oyo yango bomo na fiche nango ezande mususu fumbwa mwela papa moni fumbwa mwela yango oyo so teli fumbwa mwela mususu yango oyo fumbwa mwela mususu yango oyo ezaka même film oyo ezaka film oyo tendresse à comment soko teli su film oyo eza oyo tendresse à comment okutu photo mwana na ngai mwana nga na bota ye voldi ye
ya mibale pour naza ba mibale Dieudonné na Voldy. Donc Dieudonné a 17 ans, Voldy a 11 ans. Ba film auto chebo auto cheno na pa. Neso polisi ba no ndima tozo nuna te. Vraiment. Moi na film oyo ba piratenga. Ngana na bisi film te. Ba piratenga pa nani? Na Pointe Noire, ba piratenga na Luanda, ba piratenga na Pointe Noire. Pointe Noire tellement que za mboka na ngala sirène na kendara de temps en temps. Donc confirme bene ko za sirène na Pointe Noire. Na sirène na mikamishiti, miko ba baptiser nga na kombo wana. Mo la ki président na sala ke émission mo na Pointe Noire lo biso koti na plage ko soko lo bima 22h. Au tigala na mai poani. Ana preuve. Mambo loba okokango. Oya lobi azana ba preuve nango. Ngana tout d'abord nde naza bonano mai ya océan na kota yango te. Po mai wana te naza tellement naza étrangère. Na ko sokola ngo te suna koti na mai na okende. Donc na telema ke betinga na makole betanga kana makona za otema meke na kota na nager rien. Nebi na nage te. So na kota mai ndeni. Ils ont déjà le Kamalokuta. Oh, bah, fausse accusation. Bakeba na fausse accusation. Bakeba na fausse accusation. Oh, bah, Luka, bakeba na fausse accusation. Bakeba na fausse accusation. Non, Lubango. Là, je suis sérieuse. Donc, blague, te réputation, Moutou. Basson Bangote. Et seconde vie à Moutou. Longa na Bundela, ma réputation, nanga. Bako, ça va être connerie. Mais ma réputation. Nanga réputation, nanga, c'est la salité. Non, non, bébition. Kader a sa réputation nanga. Kader a lebi mamsa papa nenga moni veneza ba problème yango azolo ba bongo. Mais okolo ba bongo faut na ba preuve. Apepe mobile azobe le tiki mobile nda ko kesu voyage. Moi ce que le que zo sonner ma bi. Bongo na te ba pirate ngai. Renouveler ngo siko. Non, non répondre nyamakor, non répondre yo. Omoni oyo, omoni ba film o ba pirate kingai. Nde na kendek na ba film na tourna ki rigo moyibe ba soso ba batala kiango na film la petite Deborah na kutana ne koti na net na ye nango même wana ezaki non monter na ndo monter lango kuna na moni ke ko kiné par séance kiné za $30 siko il faut le gara kindara kiné et car un jour mort il faut kindara ba kiné pas possible plus que tu as taxi express aller retour combien de dépenses par jour on a ba 50 ozo mona jour ya kiné na et puis ko tia ko lia na moni mbongo caisse ekiti na proposer na papa océan tout ça na ba film ba comédie ba ko tala biso te sauf que comédien moko soka alekisi journée te déjà l'équipe aye hôtel biso za Djino là ya ka hôtel biso na héritier Kapuka bango de ba ko hôtel biso na mo mke maswa ko so après dans 3 semaines aleka a vie ils ont mbongo tia crédit et sili na jour mo papa océan vandi ya mbongo kiné kitina ke kwana no président Saïsaï a épaulinga akenda ba président Saïsaï a épaulaka ye na mbongo ya séance ya kiné il y a 2 jours ozomona ça va mais toi est-ce que compte esi ekiti na bina kende oteka ba film même pas jakite kende ko teka ngo apesa mbongo zo mbongo no ya hôtel ya ba séjour no yango oyo oyo mbongo ya cano rapide na ya pas c'est mta pesio die mo mta pesinga abinanga OK ça combien de temps habité na ou mais te comme groupe za kuna so na teki biloko oyo après on a monté na osala kaka 1 mois juste alors na problème mais c'est comme qui ne peut boyena ndenge na za boyena qui ne créer pe ba spectacle tout ça la bonne guérison il y a pas aussi un peu groupe za kuna de tout ça qui spectacle il y a bonne guérison ya papa océan droit d'entrée tout ça qui billet 1500 bah tu vas côté qui tout ça qui plein à Pointe Noire oui faut tirer recette fort et na côté ça qui nous sur pour notre baxara et vimbe ça pour na kiné ya papa océan na souci on a na nango que papa océan abika za la bien au moni au lieu que to les kana bas émission to baba n'importe quoi pour na papa océan soit disant Kader ndo zo baki aza vie na yo au lieu que aller kana ba émission yé Kader là je m'adresse à Kader au lieu les kana ba émission oh baba n'importe quoi bimisa mbongo no zo so disant mutambongo bimisa mbongo no ke futa kiné ko to ndima ba bokasi na yo ozo boza nda ko futa ndo $600 Kader boni boyeko pona okosa bato yo za mwana nga na bokolo na temps okosa nga to otika pe okosa nga ite ozoka to za na ba respect na ba limite yo okolakisa nga ba preuve puis en plus abia za photo ba azan ba vidéo nanga ya mutaka nanga donc kada il faut aleka na émission alakisa yango alakisa yango nga na prêtre oleka na émission na kati bilamba na za sirène na kati bilamba ba doit tele na ba vidéo na nga pona sala vidéo te pe na otika la osala ngo te na yebi nga na za so nga na sali vidéo na limwe so nga leo na sali vidéo na olobango nyama so nga na sali vidéo na limwe na mukili na zongi na kati ya océan na komi mbisi mbala moko oui so na mekosala ka vidéo te ko banga no zali kamnanga te yende ali kamnanga alors Kader ya ko zwa kitine pola wana kana pe wana ba kalesono eza na ndaku
installation opezaka propre. Mais qui n'a kokende ko boire na ko leka nango ce qu'on a ba émission e ko la propre ndelo ko si balata kango ndeke zawana ceux qui kaka oye ko zongo te peso ka 2 semaines na ko leka na émission ni so ka kalaso na o na biloko no wana na ebiso ka ndengwana keba je te mets en garde so ko zoluka base na yo zoluka succès na yo lukelongo na ndenge na yo ko linga te oya o coller tendresse nazana no mama et puis nazam kolono musika espérance nga nazana na vie na sali yango te mbongo nga na simbi to na simba na vie na simbi yango te tozo bunda pe muta bonga na mukili azate kade roza na eloko te kade o souffrir lokola nga ya donc toza na ba limite keba na ba fausse accusation keba nango na biso ka ndengwana comme yo biki ozo traiter nga na ndoki nga biso fo senya malade nazo sala enquête na ba place au vandaka na ko memelo papa senya na ndaku na ko tiko na ba valise na ye comme bi un mois c'est trop akobika un mois na otoso un mois ko kita en tout cas Kader yo zonga nde mabi et puis na biso nini Kader azo sala kibombanda si alega na émission ba buzo pona kombo ya papa senya eza moi si o ya papa senya zo venir moko na France Laura la patrona o nga na kanga papa senya na ba photo ya Penny na Facebook na WhatsApp ya fille ya papa Océan na mo po fille ngapeki ami na Facebook nga na betaka makango ya papa Océan na kangi na ba message ya WhatsApp Penny ya papa Océan vaja mwana mwasi wana naza on a téléphone na pas ça décharger mwana mwasi anda koma mwasi ya Kader Kader abeta veni musinzo et ceux qui sous avec na film sous na Londres Rosette o ya kosi ke fille wana benga ngeza archifo la fille azo abenga kinga azo bakino ya limbisanga na kota makambo aye moko ndemtu ayaki ko linganga alingangai na kanda ndeto to betaka na ye ngam na tinda ka sala ba émission wana la fille avoué asengi bo limbisi abi alika pa pasteur na bango na acte ça qui donc asaki mabe il fallait pas que le loko wana fille a présenté base excuse. Donc Kader azai a même qui na sentiment ya basi ya batu moi ça va te venir bête mo sinzo et ça va gêner tel le même niveau Kader moni Kader face à la reconnaissance ye moi so ya balaka wana na poto bilama moi so na la tra jour ali bala rob na liputa wana si ezaki na ndako na sambetu nanga abi na mère bomba na sambetu ta niveau a négliger moi so ya sunga kai na vie so ki mabe nanga eza wapi kindoki nanga eza wapi ki sirène kombo sirène eza nini ngamo na pesa mpesa kombo wana te papa sem ta pesa nga kombo wana kombo papa sem eza comme vraiment eza Badipeni Olivier Mandela kombo ne ya scène papa Océan nga nazali chéri na ye yanga biti alba nanga yo ndongo za chéri nanga oza sirène nanga parce que souvent na kati ya Océan tina kombo nanga sirène e uta wana soki muta sepe ko benga ninga sirène te mais benga tendresse oh c'est pas benga tendresse ta benga kombo nanga bo mwana Dodi oh mona ke sepe na kombo Dodi te abenga kombo Bible Esther na bo yango te menga nazo ko honorer kombo nanga sirène parce que mobali nanga muta pesa likango nanga osiam ta pesa nango donc signification kombo ya sirène e uti wana tout teli sirène avant d'avoir parce que na kati océan nakati océan il va benga ba acteur ne ba baleine ba requin ngana komi benga requin te po ngana za mwasi ya océan donc libala ya sirène na océan ezalaka libala moko ekabwana na ngote aba mata bakita ekabwana na ngote. Ouais, merci Tendresse. Merci. Nazaki bongo vraiment na Tendresse na émission qui toko vraiment na journée ya lelo ezaki penda bongo koyamba Tendresse koyoka avina ye apropos makambo zo bima ba mbilinga o bato bazolo bapona Tendresse vraiment je sala pe moi passe parce que kobebi sa réputation ya mwana batu eza propreté vraiment yango esengaki ne ma Tendresse pe apé c'est la vie na bozo peta ya koyoka ye pe po bato belé bozo ko kizeka Tendresse ndoki Tendresse boy na pesi gros bisous na filo bola ki sa depuis Paris vraiment ba gros bisous na yo ba bi moi sur sala ke ba Dieu be la mikili bazala soko po il filo bola ki sa to kata do ki na Château Rouge to kacho do ki pona filo bola ki sa na pesi désolé London ba mbote vraiment belé agence na biso c'est moko na rima cardé na Château Rouge ndenge zalaka ouais Tendresse nazana yo na sisi te naza vraiment na yo te nazana yo ouais pour ça numéro na contact bato ba temps bien bato en tout cas nazo sepela mo mbote te na pesa wala nga kati nazo kende déjà na banana ba fan nanga nyonso ya monde entier nga Tendresse la sirène na bilobo lingaka yango yo la sirène mwana moluba loketo pete mbisa ko mtala kasi ko simba te balinga haute
balinga yango baboya yango na baboya yango wana eza bilo nanga bo santa ke tendresse ya sera nazali bafan nanga tout ya monde entier na linga bino pe na kraka bino forne lela bino et puis na ba oyo so bafinga kanga bino to finga na lela bino kutu fort bino do yebi nga menga na yebi bino te bozo attend betali so nanga bo tonga nga bo loba mais na kraka bino monde bo tonga bo na yo so munene kitoko na bike bo lela nga po tala nga pe bo tala bo tosa ngeba bongo te bo tosa bo mata bo kita bo tosa bafan nanga tout bambote na bino yango wana mbote na ngai ebele na filo bolakisa bol yo alipasa na nga komuta bamona tendresse bamona bolakisa pas na dire oka petit na nga pomba collègue na nga pomba chéri na nga pomba lobaka pas na dire mbote susu yanga ekepa ndongala ndongala na Londres prêtre des prêtres o so le tendresse hôtel ma boiza yi yendo za vra puis na nga kwa na bandeko tout mama mundibu na Allemagne mbote no yango mama mundibu mbote no yango ba artiste tout o ba soutenir nga na ba prière o ba soutenir papa aussi na ba prière o ba lingaka nga do ba lingaka nga te mbote na bino nyonso yango ezinga za na nga lokola Jésus kutu mwana nzembo ndima ete biso bondi banso ba linga yenso ba boya bonga ko nga ko tendresse ato boyinga el sala ngani atel loko mais oui to telema sirène yeux bon vient na kumwa papa monter ma mère et vient na Suisse moko boke te zoro mabiala wana papa ye mokonzi papa Zoro takanga tendresse sa sirène mwana batu mwana mawa soko senga mwa code pona ke pembonga kine salanga bien vieux Zoro vrai Joe vieux Zoro o petit na o soda ngamna no bundela o siko pona bunda na nga ngazo kute bito to bunda ngana bunda ka ndo bundisa na bundisa ka opeko nga bunda nga saka j'étais sur le bundisa nga na kitambo ya kolanga bilamba bajonge ma témoin nga bunda na nga somme to linga makambu to betani makofi na pratique pe to beta na makofi pe tembe so kana kina souveli yo nanko pesa numéro contact de votre numéro nanga eza plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 compte Facebook nanga tendresse dibinga en tout cas et ça langa bien bapel na bino o ko fortifier nga o ko zala pa ko linga azara na papa aussi asunga ke na ba prière pona osinga ba mbongo te prière kaka prière pour nga pe na ba prière na nga suka na ke na samai po kala mite na ozonga suka kati océan dubu na ozonga suku na mboka na ngai donc eteka na ba film kaka ouais merci tadei la gambia c'est mission kitoko mesdames et messieurs na oleka atutani ninge zalaka kitoko vraiment na bokasi ya nzambe toujours ninge idéologie ngo zalaka toujours esenga kina je bino ka tendresse pour apaiser la vraiment pour bat balobi mabe trop pour na mwana bato ya mwasi kitoko boye vraiment mwasi kitoko bozo finga papi kader ata pe to sala ka makambo ya total la rappel no liboso na sima ofinga ti wapi tozonga rappel sima mukie ninge zalaka nabi ke bozo bele vraiment bolanda émission oyo pourquoi pas ya Willy Musheni code ya mboka le véritable code ya mboka le véritable code babi pona tendresse pour ça no loba pour la tendresse accessoirement ya marche ya marche kaka ya veni ba tout ani tendresse fi ya chance mona muluba loketu lock ya tembete Kader ofana na libulu kuna so na ubwa di soki wa pia tembete o tendresse sika oyo luka po kitambo to fino merci na komi na suka vraiment ya mayanga ina biso ya lelo na pesika ba mbote bele na ya Willy Musheni Koda Mboka pourquoi pas ya Pirongombo El Picasso les Picasso ya Pirongombo les Picasso toujours les Picasso prêtre taka muto akabelo mbote ma atindo sengi mbongo kaya wande timtafani merci keneke ba jo senga mbongo parce que ndevi na Pirongombo mazaka nyama ka senga mbongo ebite velo no senga mbongo te nebi jour no senga mbongo lelote pour sombelanga da bi aller retour mbage tunga na kende Christian tikala na kana sengo po nazo banga ba ko refouler pour ça libandi cameraman les plus frais mobali kitoko mwana bata muluba les plus beau mwana muluba en tout cas biso lwa tuzaka ba boga Christian opesi posa mais ya opesa posa te ngala mwasi kitoko la star Chimène Matondo depuis Mikili pour ya zanika na Mikili Chimène Matondo Maman Francine Ngembe na yo pe
so benge esalanga bien mo kotanga ta western ko kotanga western kotanga nko pone na lingio ndenga na lela la sirene 70 ba mata ba kita ngaka kana yo et puis na sito na singani na karanga ya makor ya libela bosembo donc ça venait monsieur Célia ouais. congodialogue.com congodialogue.com